Bonjour maman. Bonjour papa. En fait, une nouvelle moko na tongo que Mélodie Mkoyi, ba diamant, a uto kata motema depuis 4 heures. Sango wana epesi pasi makasi na bandeko na ye nyonso baza na ba différentes villes, na ba différents pays ya monde. Et toyebi te en fait. Esalami ndenge nini, ya zwi nini, epesi pasi makasi vraiment. Toyi tomeka kozwa information sur epa na oko ekitisa mitema bato bako se déranger na chaque point. Bato bako se poser ba question ebele bayebi te na moto akoposer question na manière na ye puisque bato bazanga mayele bazoloba makambo na ba manière na bango. Yo toza mieux placé à vous faire comprendre na bato qu'est-ce qui a été. Et osala mo malamu soki bazwi parole na yo. Merci na parole. Merci na parole. Nga naza moninga na ye tokomaki lokola famille nga na ye bandeko awa. Mélodie nayebi ke so moto akufi makambo elobamaka ebele wi. Nga nde moto navandaki na ye du début ya malade jusqu'à la fin. Akufi mpe na maboko na nga. Mélodie ebandaki ye estomac pasi. Après baye ko traiter yango esilaki nango. Ovandi une année après nde eye susu ko attaquer ye. Ekomi pali o typhoïde o infection. Okende na hôpital, bas examens, ba perfusion azui. Tojongi ndako. Ovandi moi une semaine ça marche pas. Santé zo kita kaka santé zo chite kaka. Ah, tojongi lisusu hôpital. Bapesi ye sous traitement tojongi e marché te mutu azodimine kaka puis namoni ye akomi mwa pale mais tutu ya suka toke ndaki hôpital e tojongi bapota ebimaki ye munoko tu ti na mongongo awa. Mélodie amelaka mai te aliaka lisusu te en tout cas nzoto tu akondaki fe kokonda nga nalobi te nakoki jamais tovanda na ndako okufa na ndako na miniti wana mpe la vérité mbongo esi esilaki ezalaki lisusu te eloko tozolinga toyeba nde mpenza yango wana eloko eodérange biso makasi yango wana mbongo esi esilaki yana bato mingi bazalaka kobengisa Mélodie yaka basombele biere bakofutele mwa déplacement wana mpo alai nzoto makasi mais ntango Mélodie azwi malade bato banda kosombele biere obanda kobengisa ye bamona bote na ye bamona bamole na ye bamona bahanche na ye bazwi idée te ya koparticiper pour permettre na Mélodie azwa même kisi ya omea to azwa traitement na hôpital. Nazalaki nga moko na hôpital la grande o accompagnaki biso ezali voisine na ye atikaki biso te tozalaki na ye na hôpital tozalaki na ye bagrand na biso misusu mpe babandaki mpe bazo aide na badéplacement na batransport mais namonaki te mutu oyo keno ayaki na soutien ata ya 10 000 francs ou bien ya 10 $. Namoni te tomonaki te tobundi na Mélodie tokei rendez-vous ya docteur baputa même force ya kutambula eza te atamboli ndambu topemi tina arrêt tozwi bis toke kuna tokomi docteur alobi me mutu boye na ye makila eza te aza na 4% makila docteur alobi nanga kende mbangu na hôpital général oya na 3 poche ya menga tiki Mélodie na mbeto na la grande na biso wana voisine wana atikaki biso te etiki na mbeto bapesi na groupe na ye makila nake na hôpital général na assisé nake kuna nazwi 3 poche ya makila toye nango bati ye premier jour wana abundi moi ça va azwi mo force tolali 3 jours après asali lisusu rechute docteur aye susu averfi abi oh mais makila totieke wapi makila eza te il faut sur 3 poches atimi su mbangu na hôpital kuna na banque tison nasombi su 3 poches amenga toye batie ye tovandi akomi mwa bien tobimi tozongi ndako parce que hôpital wana evandaki cher mutu akosunga biso aza te mbetu chaque jour 10 000 totali tobetaki kuna déjà 7 jours tolobi te docteur c'est mieux tozonga ndako ayaka kaka azwaka traitement docteur aliberaki biso mais tojongi mwa bafièvre ekontinuaki kaka
tovandi une semaine après changement eza te bafièvre kaka nga olobi ozwi déjà mwa mbenga ebele mais bafièvre kaka tojonga kuna tojongi kuna na kliniki wana tolali na ntongo esimbi te abundani esimbi te docteur wana atie biso transfert na hôpital Lwanzili ezali hôpital ya leta toke kuna tokomi balobi mais mutu boye na ye makila eza te il faut 4 poches ya menga oh Seigneur. Maintenant maman na nyonso tolobi wana toyebi koza émotionné oyo ekwei esi ekwei Melody ayaki moto ayebanaki aza na 2 familles actuellement, famille artistique na famille biologique. Bandeko na ye ya famille artistique baluka bayeba yo moto ovandaki na Melody oyebi mpasi oyo Melody akutani nango okosenga na bango nini? Eloka nasengi papa ambassadeur kotika biso te mama première dame oza mama abana nyonso kotika Melody te atoa na mboka bapaya ya kisi kutu emonanaki te ebongo ya kokunda ye famille eza te toza biso bana na bana eloko nasengi papa nanga mokonza mboka botika te Melody akunda mawa nasengi bino bolimbisi nasengi bino pardon bobunda Melody akende akundama na Kinshasa botika biso te awa namoni pasi nasimbi tufi ya moninga na ngai nalongoli etufi tokomi ntina suka toperde Melody eloko kaka nasengi mama première dame papa président ede biso ebemba Melody ezali na la morgue na hôpital général tozali awa kaka libanda papa sunga biso ebemba Melody ekende batrice nyonso botika te moninga na bino akunda mawa ebembe kokunda mawa sans honneur na mboka bapaya mbongo akisi ezangaki ebongo ya kokunda ye. Merci beaucoup. Merci maman, toyebi koza émotionné zala forte nzamba kosunga na sûr que famille na ye message ezokoma na famille artistique na ye et puis na gouvernement ya mboka na ye message oyo ezokomela bango donc zala forte nzamba kosunga tozwi mama. Bonjour maman, on s'est présenté bazolanda yo bayeba. Nalaza artiste comédienne la reine Tolonga dans point noir. Ouais. Dans un message na ba 6 heures benga que Melody ayepe awa iska Melody bando fanda. Eza vraiment passe ya pinga passe koyoka lende na biso loba. Eza vraiment so tango Melody zaki malade bino bandeko na ye artistiquement vous savez au courant. Personnellement, on a zaki au courant. C'est vraiment courant. Mais c'est un petit membre. Il y a malade. Il y a malade. Il y a malade. Oyo arande ba benga na ba 6 heures du matin na papa Chubele que Melody a confié. D'accord. Donc maintenant on resenga na libota na bino nini. On resenga na gouvernement nini parce que Melody aleki moto ayebanaki. Asalaki fierté ya art congolaise. A servi à qui peut mboka na ndenge na ye na osenga premièrement na l'état nini deuxièmement na bas artistes nini senga ka to honorer akufi na ye déjà moment où azali même na besoin na biso plus to se manifester te to yokani te to monani te ba to sani to honorer mukufi. Merci beaucoup, merci vraiment. Le senga te gouvernement ba sunga biso osunga bandeko nanga ba artiste to tcha maboko na patte parce que Melody akufi na ye ana isu na besoin mboko na biso te bien to kunda eka bien très bien vraiment très bien. Merci beaucoup maman wale logo ngobakisa alivina loba na président na biso RDC président papa Tshisekedi kotika Melody akunda mawa te papa yoka mawa ya mwana na yo Melody aza actrice ya mboka na yo papa Tshisekedi kotika te Melody akundama awa lokola nyama toza mboka bana na bana ba famille eza te papa nasengi na bolimbisi nasengi no bolimbisi
mema ebembe ya Mélodie na kini papa sala tu balela ye na Kinshasa papa na ngai ede Mélodie ata ndenge esi akufi ya kisi ezangaki me topese meme honneur ndenge esi akufi atikala na kati ya mboka oyo te pardon papa. Merci. Donc message est commis déjà. Maman, moi liloba par rapport à les circonstances. Liloba ezalaka non mpasi na motema na ndenge Mélodie akei e totikala ye koyeba te ke non Mélodie azobela à 6h du matin na lamuki non baartiste moko te personnellement nga nayaki na information wana te mpo nga na Mélodie baosolola bien tobala kobengana mais du coup mama moko nga mpe nabelaki tobala kobengana su te nayaki surpris na ntongo oyo na groupe oyo akoma sikoyo epai ya pa Popi moto azobenganga na 6h du matin abenga telefone yaki na vibre nayebi mais ye azobenganga aire nga alamuka aire oyo te na kati telefone ba 8h nalamuki na tie crédit na rappele papa ozobenga na 6h ya nini ote Melo akwei ngabi quel Melo ozoloba na nga wana ote Mélodie badiamo na gangi peti na bandi kolela wana na bite na ovanda boye te na bandi kobenga bandeko baexplike nga Mélodie akufi matanga eza boye ntina ye okoma kota matanga mais eza mpasi mingi biso baartiste à quel sens ke obeli pesa information na baninga ata tout te mais au moins baoyo bazalaka proche na yo bayebaka no ozobela mpona ete baningi bazobaka no lisungi eyalaki te ata kutu 10 000 oyo ekosomba kisi eyalaki te mais soki apesaki information parfois tolinga kosunga moto nga kotia maboko na kati ya pate moto na moto nyonso ata mwa nivakini mwa boye tosunga moninga mais nga nayaki vamona information wana te baninga mosusu baza vraiment surpris. Donc en vrai sens malade nezalaki ya koboma bato bayebaki te oui bato bayebaki te nga nayebaki na nga te baninga mosusu mpe nabengi mpe bayebaki na bango mpe te baza vraiment surpris. Merci beaucoup. Merci le. Comme loi mpe elobaka te parfois mpe aye amonaki ya kobika yango wana alobaki te nanga bakiselo moko mpona bato oyo boza dala na bainterprétation ya bino boyoki vraie version no boyoki moto azali naye na hôpital boyoki makambo alobi aza awa boyoki no bino bato bobandi deja bainterprétation na bino na ndenge na bino bozelaka bato bakufa mpo bando makambo na bino bobomba bobimisa boyoki vraie version no moto azalaki na yeyo oyo bomoni video bopanzi deja sasa mobiba yeyo abeli maladi mosusu te akufi na maladi ya foi na ye nde ebebaki etokaki ebebaki tout le temps avandaki estomac oui ediraki na ye mais evandaki estomac toyebaki te kena eza foi risi akwei maladi nde toke na radio nde docteur aconfirme biso ke eza foi mais toyebaki te po déjà bainterprétation bimi ebele bato ebele basuggere da bamaladi na bango na batika koloba mabe mpo na Mélodie nga naliaka sani moko na Mélodie namelaka na ye soki aza malade nga mpe naza malade ya foi wana eza contagieuse te yango wana nga nazwi yango te atiki mwana na ye aza wa mwana na ye aza na kati ya ndako tobombi ye attroupement aza na kati ya ndako mwana wana ifa kendeki mama message eke olobi kombo nani kombo na nga Rose Ngalula donc ndenge eza boye tout à l'heure message notre pote oza direct sur TikTok batika message na yo aussi komi la Mélodie akufi na maladi mosusu te akufi na maladi ya foi bafoi nde bandaki komela ye makila akufi na maladi mosusu te akufi likwanja eza te abebi te akufi ndenge kaka azalaki apa aka kokonda. Merci beaucoup ndenge bozotala biso en direct sur TikTok awa toza place Mélodie azali kovanda na résidence na ye Mélodie akufi lelo na 4h bato bazo interpréter maloba mabe bozwi vraie version ya malade ya Mélodie donc tokomi na résidence bato bazaki sur place na Mélodie bazolela lisungi vraiment bozala na motema malamu ya koide vraiment azalaki moto ya